Yo ba ridiculiser yo. Nga bota mibali na linga mtasala mibali mabete. Na ridiculiser yo Peniel. Na lakisa mo monde entier à moi si mabe. Tu es une mauvaise femme. La preuve est que là la kana mona moi si wana mulopo so mulopo. Après ça 4000. Pour na kolia ya bana. Peniel da lié ça l'émission bien pesi $40. Toi qui a payé ça $40 frère Mike qui partait. Oh yo baso Mike Kalambai azo pesa mbongo ya bana ya critique ngwa longola ba zéro. Pour mamulo pour tinda ya lobaka na Mike mabe. Mike a continue ça bana oyo ye ba critiquer le. Moi nazo bela te manique. Ngapena o mitu na so bana na pe baza ye. O mitu na so bana baza frère Mike. Ah, o pousser raisonnement musika boendeni. Non, pousser o moni réaction moi il faut pousser raisonnement musika. Azam mamate. Ça reste à vérifier. Tant Azarana Bassi, elle couche avec d'autres personnes. Oui, comme il camba deno yo bimisi manite. Ben oui. La vision de loin. Au moins ko zate le quoi ya fali pour pesa qui pour ba combattre pe ba boya qui. Fali c'est fallait za kofi. Fallait à kofi te. Moi zaki fali, moi zaki Mobutu. Il y a six à tembe. Et tembe si là. Et tembe et si là. Est-ce que ça confie? C'est ça. Bon, tu peux ça chance parce que ça quartier là-dedans. La personnalité. Sur la personnalité TV, humble servante de à Kambila sans croise le vraiment beau au CP la peau na yambeli bino muto bino moninga mingi makasi les chouchous de tout le monde manique mama ni mama vraiment batu nyonso bazada kuna baza au CP babonné nyonso la personnalité TV na pesi bino mbote mama Doris Lema la personnalité fumu na gaz bambote belé bonjour manique. Bonjour ma chérie. Bonne santé. Santé zaka bien de ka bomona. Mais tu n'as vimbite par rapport babi meti babi meti derrière la caméra babi ingénieur de son de makambu aye bien ngo pena poto bandi na bango tongo donc to bandi na bango pena to bandi sika na ba 6 ans au internet to ba meti bazala wana pona ko supporter ba caprice manique donc non PC belo j'ai belé derrière la caméra dans ce moment na bandi na caméraman meti c'est que vraiment azam moi na on a bandi na to c'est un enfant vraiment pour moi à supporter ba caprice nanga ba délire nanga union ça supporter nga na ba kai belé donc je l'aime beaucoup je le porte vraiment dans mon cœur. Nazalanga bien santé za bien malgré yo bika nzoto ki bon pakate talaka 44 bandeko non tu fete ka pakako ezo mona te taka nzoto net kara miss moi muke ezo mona vraiment te ataba to ba olanda biso to benga koko yo ebite o ba benga koko ba jaloux ta boy ba oswango wana ba benga koko donc tozana biso je salue l'ingénieur yon katuko ba bi mokonzi na bango chada kosi mami de moi goreti louvezo ba bi goreti louvezo tozana biso donc voilà. OK, tozana biso bomoni biso dana man qui ambiance déjà beau senti da chaleur non to côté non makambango pété babi vraiment Dior ya ngwana ye déjà au près ngwana mais na mona Dior mo ya ketch la tama ya mabe mo na ngala tama na kala tozo comprendre te mbutu na kati ya Congo toyeba te 2020 to babi de nous nous vivants mambozo ya mingi tozo comprendre te mambo elanda ba pasteur elanda ba frère mais likambo ça biso passe likambo za frère Mike Kalambai na moi sne Peniel to moni ba te beye ba koti likambo za on a deux personnes na moi sna mobali to Peniel mutapesi batu pouvoir ba kotati eza Peniel. Comment moi si obimisi makambo ndako libala moi si makambo chambre bimi na salon bimi na balabala a supporter a komi kolela pona nini a supporter a luka kyanga sisango oh YouTube ya mboka bana ba état de droit exact a o sisango ya yo mo luka to salo bongo to salo ka bongo to kena bongo ngakuti ko yina na ngande lobo linga ngate to linga tenga mwana ngamo so sama mbo sati moi nanga mwasa sama oyo zo sati azo makamne akati ndako mobali onora ya chai pété musaba ke obimana na baba ngana za vivante non sangote a sangote o mema ki mwana poto aussi sango ya aussi sango na bana mibale na maboko aussi sango motenga no lale mamulo pakena otonga oti ba poto ba olanda o kamani kabi mamulo pakena otonga tonga nini tonga yala na ndako na akena otonga ile akena ofane pa na eti
atongi yo tina kaleso na yo. Oso comprendre te à qui tu as affaire. Buzoba. Oso ka mutu obani ko pesi ba confesse belé. Ah peut-être que na yo na mamulo pour boza ba lesbienne. Bino mi balé bolala naka. Yango zaka likama mai kalamba ya bimisi. Likama ikanzo na lala akoma olala ba koma nde bambanda. Ba basi bo mabe. Poser question non. Ba basi baza vraiment mabe, ba basi baza mabe vraiment manika bi ba basi baza mabe. Mamulo po attend que yo mpe moi si conseil nyo ko pesa mamulo po bato bazolo na biso ba mama nde to balinga kimia bisi baza bakana. Azawa na epe likambo ezo saleva apasi na diva westwood moi sambo kuna London City manike conseil nyo ko pesa mamulo po parce que to moni a cheva mami sisa likamu ya Mike Kalamba iloko ayende akomi ya peine to ndeni to comprendre. Ome bazolala nati. Bazolala na ya mbali na ye. Ezaka zuwa ya azo nangasi koyo mwana mwasi wana eza zuwa. Aotela sikoma ikalamba ya balaki mwasi oyo aza mwasi na ye na ki lesbienne. Masambela nzamba comme lesbienne de. Bosesa nzambe bajeka nde bosala wana. Modelo bosesa nzambe bajeka ba koma nzambe na n'importe comment. Moi yo tale longa mamulo po mona esambela. Ndebe no tale longa mwa mwasi esambela. La mona ka mwa mwasi mwa mabele tina matoi. Yo tale pe longa mamulo po na sambelaka. Sambela ko mani. Ah merci beaucoup. Asambela wa. Quand on danse à la théâtre, on a un groupe et Sambela, groupe Sinak, et puis un groupe chrétien. C'est que déjà là, il y a qui le Sinak, groupe chrétien. Il y a président Caleb. Je te salue, président Caleb. Hein? Groupe non, il y a chrétien. Au bas, quand tu vas salir théâtre, il y a un groupe chrétien. Président, on a divorcé. A divorcé. A divorcé. Contre Yote Caleb. Non, le baka vérité. Que groupe ne soit pas chrétien parce que bateau va sel ma bé na groupe, bateau va sel ma bé et basaka basi groupe na. Mami le châtier on a tobola zolo. A tobola monoko na sea. A tchaba piercing. A qui chrétienté. Ah. OK na groupe maman présidente kuto ane azakutu 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 mutu. Ya maman présidente ya groupe wana zaka mami la châtier moko kuto azamu mutu ya kolanda ti. Ambe. Akenda poto koma mbeyambeya mobali aboya ye obengi groupe na groupe chrétien to bien on image ya bonzambe to bonomo ba sa ba théâtre bonzambe tant to mo pe mamulo to bi ke assemblée nzambe mais to comprendre te mamba penel qui songa zo sala wana ba tu nyonso bazo sepela nango te na penel sika bato bazaka nyonso ko epa penel na ye bato bazo finganga na ese penenga na manike na mema mpepe mbalo mpepe kebo e kote nanga ezongi boto kabol mpepe sko katikati nga na vai na katikati ya fani kote na fani ko ya na boto bato na nyonso yo ba na ridiculiser yo nga bota mibali na linga mtasala mibali mabete na ridiculiser yo penel na lakisa mo monde entier à moi si mabe. Tu es une mauvaise femme. La preuve est que là, la cana mona moi si wana mulopo so mulopo. Tiko o se sul o na kindumba e pai o bakisi su ki lesbienne. Ça mon pasteur. Ça m'a kamabe makasi. Ba mili mo so papa ba mama olonga na banzo to ba. C'est que papa bana pasteur. Tala bana ba pasteur nyoso ba telinga na Kishasa. Na tangelo bango. Tangela nga ba kombo vraiment vina nga César de Boko place za kuna apara linga yeba. Réputation ba pasteur no tanga kombo te mais ba pasteur boyebi ba na bino mamni ba osana mboko. Bana bino ba fumer de chanvre, bana bino ba droguer. Te. On va wanga parce que preuve exacte. Ya na bengi lo. C'est aso to vani kande to sem mo na pasteur moko le kana benga tanga kuma papa na ya droguer. César oyinda c'est ba demo papa ba benga na ezonga na ba. Papa na bango na so sake souste sur ta comportement na to bien ngoti. Papa na payé na so sake souste. Comment on peut ça moi na conseil moi na yo kate? Mon yokati mobali amemi yo liboso ya nzambe liboso ya bato liboso ya église lelo akoma sujet na yo ya mokeri yo kansi nani olongolo so ya otikali ndumba à vie comment on appelle sous azobela vraiment moi nazobela comme senga SOS na internet zo mona te que il faut frère Mike vraiment chaper le boko place wana manike akena ko pesa $4,000 ba pesa $40 apesa 4,000 pour na kolia ya bana pe
peigné dans l'IS, ça l'émission a payé $40. Tu as payé ça $40, frère Mike qui partait. Oh, Mike Kalambay a payé ça mbongo ya bana, ya critique, ngwa longo la ba zéro. Pour maman lo pa tinda ya lo baka na Mike Mabe. Mike a continué ça bana oh ye ba critiquer. Moi na zo bela te maniqué. Ok, pas maman lo pot, a payé simbo. A payé $12,000, ouais bité. Parce qu'elle est cagnotte à 12 000. À 12 000, n'a pété. Or, quand baba 12 000, na médecin, na poto, à foot à 9 000. Mais la PC 12 000. Ma. Tout à ce qu'on soit en ballon, na rubrique. Mbala no bima ki obomi libala. Mba mi balé Mike Kalamba, obi se photo Mike Kalamba, ya photo Mike na beta yo. Mbalo yena makama mwana, 4e fois yana ni. Soye baté sur 4e fois yana nini. Non le kota Jezabel ndeni. Eh frère Mike, le kota Jezabel wapi. Okena ko lokota Jezabel ayeko détruire azotika yo takangi lo kwa nyoka. Faut sambela makasi molimo mwana mwasi nelo wa nzoto no Moi mwasi na la vraie femme de nuit maman, boni ki Jezabel makasi bo. Bien nga matata de Bundes balobi homme politique entrepreneur au vraiment Congo za posa na ye wana kuna mwa Bundes. Commentaire mani ke naza maman. Na fana di bala 18 ans kasi na fanda yango bien na bana omela miliki mikonyoso baba na osala nga mabete yo so mona nga na bimisi mababa bien na miso bato mobali asala nga mabeko leka shokora azate na bana ko fanda bopa na biloko yango na chez les poisons kufa kaka mais so na talika nga na ko boma mona bato te nzambe na nga ajije yo kasi ba shoko baswa liwani no kipwani ko nyokola babiso est-ce que na bimisa mabena na miso bato de Dieu supena dra ya pembo tandi sopi Mike Kalambai makila ya rouge mutinyo so tal soki Mike abota ka bana to ngol baza impuissant ngapena o mitu na so bana na pe baza ye o mitu na so bana baza frère Mike o pousser raisonnement musika boendeni na pousser o moni réaction moi il faut pousser raisonnement musika aza mama te. Ça reste à vérifier. Tant elle couche avec d'autres personnes. Oui. Il faut ça la den. Il faut pas qu'il y ait un test à den. Il faut pas qu'il y ait un test à den. Pour ma camarade, frère Mike, il faut même pas qu'il y ait un test à den. Moi si. Maman a bombaka. Maman a batelaka. Maman a kangamaka. A bombi. A simbi habite. A mobali nanga. A lukwa bébé nanga. Na obomba. Ande makambo bominda internet comme to soit ninga na manike to ken internet pe mboka bana bana to comprendre tel camion c'est comme ata bomba ya simanda to bima on libanda to ye baté so comme ni internet to meme biso ngambu na mboka kasi internet ye na makambo na ngoti internet ye na makambo na ngo boye bi internet ezaka so lobi likambo na internet neti biso ku to sambwa na biso to fatiga meti timata Jonathan Kadima to samba to fatiga ko samba ya fatigue penda to samba to fatiga non ya ko samba ya fatigue moi le balanga suli kamba to comment ka solo binali ka bo ko sa ba ma so donc merci beaucoup vraiment. Moi raso ba lui comme pour maniquer déjà samba dans le bika déjà samba na moni vient ngaza notinte kana Bundes na moni pe lisusu babi Ricardo Kalume kuna Strasbourg bambote belé tozo continuer kaka na maniquer est-ce qu'on attend que yo maman bankambo ezoli kawana okope sa conseil nini pas frère Mike ayambela ondeni akendela ondeni maniquer attend que yo bike maman bombaka maman azara toujours un peu en couvrir. Frère Mike a bêta et cara à vie. Au moment où mon bel ami a au cara. Donc, au lobagnos, osmo son frère Mike a répondre. A bêta et vrai cara. La nuit sur ça, Mike a bêta que cara. Bisous te répondre à Kai. Eh bien, quand on a eu Mike Kalamba été. Na été. Frère Mike va bien me sou frère Mike comment fouta maniquer pour attaquer penel na mamulopo. Na yebi biété. Akola na venu mais na yebi été. Na souhaitera été. Na yebi été non na kutala na été non na sola na mais mika fardo na attend que pour bota mibali oui ngana bota mibali non dimate bimo ba no sakana Jonathan Kadima kwa mwana na oyo boti oya ko bomele carrière oyo kutie ya sasali non ça l'a raté
Merci vraiment Bozo Landa vraiment bon Monique Manique va répondre vraiment ndenge maman a répondaka à lobi vraiment mamulo pe abima mangambu oyo ya Mike Kalamba Italie tezali kambu ya moi sina mobile tozo continuer car tozo beta pe solo ya concert ya papa na biso Kofi Olomide ba bi kwata koraman o ezakuna na février Manique est-ce que concert wana ekozala te ah ba combattant ba beza te ba combattant ba boy. La vision de loin. Au moins, les a le quoi il a fallu pour peser qui peut battre combattre pe baboya qui. Fallait hein, c'est fallait ça Kofi. Fallait à Kofi te. Moi ils fallait, moi ils Mobutu. Il y a six à Tembe. Et Tembe si là. Et Tembe et si là. Est-ce que et ça Kofi? C'est ça. Bon, tu peux ça la chance parce que ça quartier là-dedans. Tu peux ça la chance. Tu peux faire sengi moi c'est pardon, à sengi que famille le midi. Mona qui a chaque photo ba sengi a sengi moi c'est pardon. Tu éviter ce moi na mona qui ba chaque vidéo que a sengi moi c'est pardon. Yo ko ba na image ane bi maki ko lo ba ndeni o sinta chaque na réseaux sociaux. Moi ça sindinga alinga ke nante. Aibiti na alinga kete. Olinga sindite po ani bato ba na personnalité TV ba ni ba yeba. Aibiti na alinga kete. Ayebi. Amanka yo. Na ayebi te ayebi. Amanka ko mankinga respect. Mutu ko eso mankinga respect no 67. Moi je bateli bomengo mabongi kati. Oh ba poto bo ka ba bi acheli bomengo abongi kate. Abongi kakate. Abongi kate. Abongi kate. Aya obebisa libala ya batu ko felo mina bandi libala na ebanda kala. Aya obebisa ko felo mina libala ni na alia. Et créer les problèmes. Mais ça qui vient, à déstabiliser moralement Boaksai. Boaksai. Qu'occupé était bon. Au sein maman lia pardon, c'est une famille au milieu mon pardon, c'est dans quartier là pardon. C'est bien, mais qui s'excuse s'accuse. Parce que vidéo on a payé le net, c'était bah nous télécharger qui déjà. Alors, il y a rien à faire. Il y a un sengi pardon. Total à quand on a fait faire ce concert en bêta to éviter. Que boy qui vraiment manika le bi muto ba chela mbon wa bongi na été atika o déstabiliser famille ya papa na biso mopa o mokonzi ba biso ngambe ba betaka likofite manika likamongo sanga passe va na motema komona ba déconfiné bana bazongi classe ba déconfiné ba tunyo so bazongi église non ezongi te to mo ba terrasse na terrasse so ba to ba mela ba kanga ba pona cache nete to moni biso pe na classe bana bazongi si bana classe na bazongi na ba na classe mais to comprendre te kuna to moni ba cantine ma ezate ba désinfecter ezate bana ba la taper cache nete to e ba te so ba zo respecter ba mètre de biso na to kabwani mwanda mbubo to ebite so ki bana na ba ko s'infecter so na ba classe te ba sala ngo rapidement to il fallait ba luka manière mo ba sala. On va pas comprendre jusque là bana parce que tout ça tout le but non j'entends du manquer que ça micro balader na ba école poto mbommo na bino moko surtout lobby o ba eli biso manda kuna butu ba kena biso ata bino moko bana biso ba zo nga classe ndenge wana bazo zo nga classe sans sécurité il fallait baba ki ba école nyoso ekabula ba cache ne wapia. École na sorti pesa ba désinfectant wapia. École ba otia ba mai wapia. Botie kituku moko ya munene na kimbondo bana ba ya oskola mai mbombo ba longola ba école eza na ba mbili aya oskola mboko na mola. Eza en sens te. Atuka mai bazol tchango na mola. Est-ce que ça là ka? Ezalate. Mama na ngai. Comment ko tia bana ba ninga na danger atako ba bi corona ngo ezora ba mikete. Est-ce qu'ils sont sûrs que Corona soit bien amicité? C'est évité. Vraiment, bolandi va un message, tu dois pour ça la sécurité. Tout le monde vraiment bozo kanga bato balati ba cash net bo foot ça va 25 000 francs congolais pour na mande muto à la tité. Mais tout le monde ba biso bazongi classe baza vraiment na insécurité. Tozo ebate soki boko kabwa ba cash net pas ba na jour nini soki ba na baba so kama boka ndi alobiti na mola muto otanga kuna bambili to ebate soki zandeni. En plus sous maniqué nani mamulo peut à répondre Yvette Kalombo a fingi yo kokolo banini na likambo zo mona ke mamulo pa komoko ta likambo lo kwa likambo susu a finga Yvette Kalombo na soni atali Yvette bien avant finga mningo ke mitana na miroir ponga so belo banana obmiselo bana mama mulo pa obmisani bana omikie Yvette Kalombo amo sikitoko amo si mabete à l'équipe Yvette Kalombo amo sa pembe amo sa choko
il va expliquer atika okota makaba yaza yana pénalité comment qu'on l'a moi mbala batna nsoto bo yango maika bomela kai mutu ye mulopo wana akene États-Unis nde ye mtafinga mama Olivier ye kam mtafinga mama Olivier abana ko kine kolana mama Olivier apesa embongo akenda États-Unis comment finga mama Olivier ye kaka komaka kuna mpona kofinga bato to ndenge omona mutu andenge wana vraiment takoma mutu mulopo koma bizengi bapesa mutu na mulopo ngaku na opesa gaz te na permettre otala mate donc na répondre ka pour na répondre pour sa question ba poser na journaliste mais ngana ko opesa tantala manga ona tia ko katana nyata okara pour luka ndenga pe na répondre ba kamna yo ba connerie na yo sala moni bimana penende zo manena ki lesbienne wana nzamba oboma bilo mbali mukomso na mbetu bandoki. Ok, comme d'accord chité un message non de la fin pour l'émission na biso na bambote non et ça la biso bien numéro na contact vraiment maniqué bato babungi message nanga ezali yaya ozana bandeko ya mibali tango zo permettre moi si mo bayo kuta moninga ya kobonga déjà a bebisa réputation na yo za ko encourager ozo pesa bandeko na mibali passe mais na pesi mbote na choisi matata na pesi mbote na na Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles ya vina un protocole na pesi mbote na bato so balingana ba balingana te ya Alain Giga ya Alain Giga babi moko le londonien na pesi mbote ebele numéro de contact ça 90 43 16 621 90 43 16 621 tout le monde na awa mingi bo s'abonner massivement la personnalité TV donc bo s'abonner mingi na monde na a pour na mettre tima babi mettre tima babi vraiment donc c'est un enfant pour moi donc bo s'abonner massivement donc okay, merci vraiment bino mo bolandi man kenda peseli alobeli makambo penyol na frère Mike Kalambayu alobe pe makambo bana biso nde bazongi classe il faut baza toujours ba gouvernement et sécuriser bana biso batanga bien baza toujours respecter ba mesures ba pendant ko éviter maladie et pantana to beti vraiment sope ya concert ya papa na biso ko fiolo mide kwata koramana oza kuna na rena kuna na février to sambela ka nzamba sunga pe beta parce que zaka apeka lokuma mboka merci na bato nyonso balandi biso merci na babone nyonso ya personnalité TV bo s'abonner quand on a vu que TV za radio TV za bilili de lia Kambila s'encourage na bi émission o vraiment et c'est Sibino na moni mama Doris Lema la personnalité na moni ambisi bazabaka na moté maman général John Kimbabu place za bambote belé na bo santé Guy Mvoma badiva Westwood Mansa Mbongo babi maboko bank na kati London City Julie Lotoko la babi mama social kuna na Paris na pesi mbote na vie na César Loboko na bo sanipete matata de Bundes babi le politicien entrepreneur congolais mboka vraiment za posa na yo kuna Bundes na pesi merci na bande ko na nyonso batalinga yo merci bo s'abonner massivement numéro na contact eza plus de 143 85 026 94 14 on appelle super merci l'ingénieur Meti o azo sa kebili za propre image bien image za mbumalo so vraiment bon s'abonner massivement la bon santé sous estate que les nationalistes vont boter belle place aux tout le monde à la prochaine numéro bye.